Matondo mingi na bino ba téléspectateurs ya Vom Télévision bozomi ebele na ngonga oyo ya kolanda etano ya bosomi manaka na biso na Vom Télévision manaka na biso ya Vom Sport pona nini Vom Sport eyeli bino bokomona ba gère be émission to salaka na Vom Sport na ba confrère topé ba ndeko pe mususu ya ba télévision mususu bokomona kezaka pensa ya bokeseni pambate Vom Sport a na tina ete ya ko valoriser ba domaine non sportif ko la judo na karaté na boxe na basket pe na sport to benga ka sport roi wezali foot ne mokolo na mokolo to yaka ko exploiter ba sujet du jour to yaka pe ko exploiter ba actualité oyo dominer mokili na monde ya sport ngai ndeko na bino tambiko ka le na sanga moko te na plateau to kozokoba manaka na biso na ndeko mokangu o mokolo na mokolo to kobaka makanisi na bango pona ko sosolisa bandeko bazwaka libaku to pe kopesa ka bino ba information bandeko bazwaka libaku ko landa ka biso na manaka na biso Vom Sport ndeko mokangu mbote na biso boni pe ba santé mbote nuko tambi mbote pe ba nyonso ya na sonanga o ba mourir ya football ba mourir Vom Sport kaka ndenge bolobi Vom Sport ye na manaka ya lolenge mususu na manaka nyonso botalaka ya sport donc toza pena wana pona ko valoriser o ezali bobiso ko laksa bino pe mayantina eke sala tombwa na kati ya sport na biso congolais en globalité donc tozali penza wana pona ko pesa bino makanisi ya mokolo malelo elongo na noko tambi matondo mingi sans plus tarder to koleka na actualité o ezo dominer monde sportif ya mboka na biso Congo actualité liboso mwana mboka Christopher Mputu o abimi champion du monde na jiu-jitsu na catégorie ya moins de 94 kilos oyo ezalaki 14e édition oyo esalama ezalaki 14e édition mwana mboka Christopher Mputu nde ye a utaki ko remporter médaille d'or wana actualité liboso actualité mibale ezali Algérie 2022 préparation ya Léopard a pris mais pas wapi to yebi était mon mboka Otis Ngoma ye pas wapi a sélectionné 41 joueurs oyo barokena bango stage ya une semaine na mboka Turquie. Actualité mosusu ezali qualification ya Léopard ya I23 contre Algérie to yebi était match aller o ekendaki 4-1 alors na Congo match retour Algérie a gagné ki mboka Congo topé Léopard I23 na score ya 3-1 et sali était Léopard I23 bazala qualifié na prochaine match au ezali koya actualité pe monsieur ezali pe 8e de finale bis ya CAF ya coupe ya confédération africaine to yebi était trois clubs congolais aux engagés dernier club Motema Pembe et pas wapi asala ki score ya malamu na match aller au ezalaki et betamaki na mboka Burundi ekendaki débisa 0 en faveur de Eric Motema Pembe Saint-Eloi Lupopope yepé o abetaki na formation ya Kadioko to yebi été ba betaki na ozaki éliminé la Ligue des Champions na ASV Club o azali qualifié Saint-Eloi Lupopope qui na match aller ba betaki Libanda ya Congo 1-0 tout puissant Mazembe Anglebert il y a betaki na équipe ya Royal o ya Afrique du Sud tout puissant Mazembe a gagné ki match wana na 2-0 Pe actualité monsieur zali dominé na mwana mboka Kebano oya betaka na première division Angleterre na Fulham et pas wapi aso ki choc et ko bena mo batan ebele ko zasu na pelouse te pas mingi na motema ye yango na ba actualité na biso oyo zali ko dominer na monde sportif ndeko mokangu mwana mboka Christopher Mputu pas na motema kolandela fédération ministère ya sport to hebite ministère sport ngo ezaka kapona bale to lolenge kan pour mwana mboka Christopher to rappeler bandeko balandi a participer na championnat du monde wana sans entraîneur akeye moko na ba propre fort na ye gouvernement équipé te sundolier tant bozo mona babelo ko bongo zo pousser bino to lo banini ministre sport ça toujours focaliser quand na makambeta li balé ça les seuls sport ya mboka na biso to lo lenge kan matondo mingi noko tambi donc il y a liboso za no regret pasi pe mawa kotala athlète munene lokola Christopher Mputu ya mboka na biso donc aza premier athlète oyo asali championnat munene bongo sans coach salamana bato nyonso ba participer na ya nini munene bongo na ba championnat munene bongo ça toujours accompagner ça wana pona quoi ko motiver mais ndeko na biso oyo en plus a ko gagner médaille d'or
pona ko pesa honneur na kati ya mboka donc mboka eza na négligence to mona ka makambo na époque ya mwana mboka champion Botumbe ye pasa ka négliger pona ba makambo donc de éviter na ministère ya sport soki basala ka makambo ndenge ni na éviter ministère ya sport ozali tata ya ba discipline nyonso ya kati ya sport so de éviter bino ko valoriser kaka football OK to na ba discipline ebele donc c'est que people judo ba occuper yango te c'est que boss route n'en parlons pas bongo ko tsoko lobi boss bongo catch c'est que catch route des autres allons na monde catch au sakanate pona biso que sengela tata ministre ya sport tala pe makambo nego o asali honneur ya mboka na biso soko nazo tuna ba koyamba e pe pa ministre to nini mais bango yamba na ba yo ka personne nda koyamba na ye mais soka ya mieux faut ka soni ndeko abeti ba porte bisika nyonso sti amoni vena ba komi à la veille ya championnat ko tika la te akei ko sala pe abundi na nga pa na féliciter bango makasi donc premièrement ba honorer na mboka parce que amour ya mboka ezali malgré akendaki ye moko mais amouye mayo ti a gagné médaille wana donc et ça les biso passe mingi mais to ko senga na ministre sport à la responsable oui tata senga la responsable ayi banenge ni na ko kabola mwa moke oyo gouvernement apesaka na iteni na ye na ministère ya sport pambate ndeko Christopher Mputu et ça là qui passe penza comme on athlète bongo penza ake ko participer na championnat du monde ya jiu-jitsu il y a moins de 94 kilos a remporté médaille d'or. Ce qui est là qui foot mobilisation totale de salama à que sans entraîneur à ça qui n'a motuté quoi accompagner à que yemoko ce que tant aroya bokoyambaye avec le kumo pour tous les médailles belé c'est les préparations ça malama c'est préparé na yemoko na ba frais personnel ba difficulté bazo kutana ba makambo belé ministre na éviter sport to bazo de la sport et ça ka balé to karaté pesa sport catch pesa sport jiu-jitsu oyo ndeko na biso Christopher Mputu utu ko honorer biso ça pe sport mais to zomo na ka bino bosa concentrer kaka na makambo etali peut-être ba koyamba bango okumona ba kobenga caméra mwana po ba moni siko esengo ye ba bengi caméra po batia ye wana bakanga ba photo na ye mais tango ndeko akendaki caméra ça la quitté komba moko te ndeko eza même télévisé attends la chaîne nationale de komba na bango te mais ba gani mais comment ta ba koyamba bango ba kobenga caméra ba tina ba réseaux sociaux te ministre yamba ki ngandi et surtout so ba laki mwa mutuka publicité ko leka mo basi ndeko mukangu Chan Algérie 2022 ou ekobeta na 2023 kolande la coupe du monde calendrier zaki pertibé kolande la wuta ki coronavirus de ba calendrier ya CAF ya FIFA et comment qui pertibé préparation ya une semaine na mboka Turquie moi na mboka Otisi Ngoma et pas wapier a sélectionné 41 joueurs ce qui tokoki rapidement ko rappeler ba téléspectateurs na biso ba ndeko ba combo ba joueurs oyo ba ko participer na préparation ya une semaine en mboka Turquie na ba gardien de but ozali na Mukawa Yves ya Saint-Éloi Lupopo Ntsadi Badjo ya tout puissant Mazembe Jackson Lumanga ya Asmanie Maïnio, Hervé Lomboto ya Derin Clémenté Mapembe, Lubo Teka Sala ya JSK Bazano, wana na ba gardien de but, to na ba défenseur. Bandeko bo sunga biso na régie, bo afficher le biso ba combo ya 41 sélectionnés, o baza sélectionné pas ya mwana mboka Otisi Ngoma pour la préparation ya une semaine na mboka Turquie. Kolandela ba ko livrer pe des match à liboso ba ko beta bo afficher le biso na nous liste ya ba combo ya ba joueurs ba sélectionné pas ya mwana mboka Otisi Ngoma match à liboso ba ko beta na Gambie to rappeler bino match à mibale ba ko beta na Nigeria match à liboso rozala le 17 novembre na Gambie match à mibale rozala le 20 novembre na Niger après na biso ba ko beta na A ya Niger na Gambie na AP ya Gambie ndeko mukangu
41 joueurs. Est-ce que ça mon ambo côté ngoma a félicité kolande la CHAN eza na mois de janvier ko kende na ta wana après ba joueur championnat pe awawa nanu ezobetama asmani mami nini mani maïnyo tout monde na liste wana asu ba joueur belé tout pour ça Mazembe ASV club l'équipe wana ba ko beta ce championnat te ba ko zela ti ba joueur na ba rejoindre bango une semaine faut te rappeler pe ce championnat na biso et ça déjà en retard. Ça déjà en retard, déjà babanengo retard, pe Vita, Imana, Mazembe pe na Saint-Oula Lupopo, bah ça peut déjà en retard, pe déjà ba match, pe déjà na carte championnat, kolandi la pe sur concert, ya mona mboka fali pour pouvoir robetama et pe ça que pe sur retard, pe sur na carte championnat. Tant au mona mboka aussi singo ma romé ba joueur na pendant une semaine to lo banini championnat zo kene na ko pema to nengeni. Matondo no tambi ya mboto ko mana côté ya championnat, to na côté ya préparatif. Alors, préparation, préparation, il faut rater, il faut que les potes. Préparation, on a se consolider, préparation pour un match, pour préparer Chan. Préparation, il faut que préparation, ça la rappelle même na zéro pour maintenir forme ba jouer ba ça le pe gymnastique ça te nous on peut compter ti azo bimisa mais bon pour na ba sali wana nini kozanga biso to sala ba sali wana lelo na mboka na biso donc cela fait dire nous saison ka charge na carte ya gouvernement na ministère na biso ya sport. Nous te rappelez bien 41 joueurs 41 ba billet na bango do football avion ingeti football avion mais tandis que mon amboka Christopher Mputu de quoi na beti asaki ko tuye moko abundi ba pimele même na billet bimiseliete na mbongo ya soutien ete mais komona bango ba prime de risque donc prime kozala chaque 41 joueurs na aussi prime alors so ko calculer ba prime au bazui ezoleka ozomona ke donc to valoriser kaka eloko moko to na pante seka moko so na mboko pesi pante seka moko pe déséquilibre. Donc mambo ketambola te parce que yo soudan o songa mwana moko libota ba kolinga yo te oza tata ya bana nyonso boti bana ebele yo boti 10 15 bana mais osonga ka mwana moko bana nyonso ba sepela na yo te yango komona bo bando keneka échec par échec 41 joueurs wana bozui wana ba yebi ke na 41 joueurs wana miso pe ba kokata bango bazali oui faut plus ou moins retenir 30 joueurs mais aucun à 40. Parce qu'il faut qu'il y ait un excédent. Il faut qu'il y ait un excédent. Mais tu as la préparation, bon niveau, un bon canal. Donc il y a des gens qui ont un football pour le football, pour discipline. Donc le 17, on a le 20. On va approcher dans le début de la Coupe du Monde à Qatar 2022. Tout le match, il y a un niveau, il y a Coupe, il y a Confédération, il y a Ligue 1. Par rapport à l'équipe locale, la manière Maïnion, on est obligé à bêter. On va bêter pas au degré qu'il faut faire que jouer dans la base. Automatiquement, on va bêter parce que sur la liste, manière Maïnion, je suis 7 à 6 joueurs. 7 à 6 joueurs. Donc, si vous programmez un match, on va bêter carrément. On va bêter qui est titulaire dans une équipe nationale. On va bêter un match. Alors, vous retardez. Mais ce n'est pas vous sa raison. Ah oui, allez, vous retardez champion. Derrick Clem, tu m'appelles le Lengue Morona ASV Club. Tu es une équipe nationale. Tu rappelles bien les téléspectateurs pendant les 2 matchs, on a sélectionné Sébastien Desabre à Rosalana à accompagner Léopard Aprime Namboka Tirki à participer dans les 2 matchs on a pambaté lié pelis ça kuna pour na nani oya ko récupérer pour na la force il y a Léopard A on a nous ça liba information kaka pas si kota la mbongo ebele ko bima bongo bandeko eza mabete pour la préparation. Mais à la fin de compte, récolter mais mboka pesa monene to kokipi ko sala préparation na kati ya mboka na biso. Ili ko lobaka ateka préparation malamu photo bima. To kende kaka libanda ya mboka wana ezalaki pona préparation ya Algérie 2022 au déjà na mois année prochaine to Rolanda yango liboso ya ba etando na biso mboka Congo to pe Léopard ezali qualifié pour na édition wana ndeko mukangu mboka ezalaki ya koningana éliminatoire ya contre Algérie ya I23 match aller au bas téléspectateurs bozo mona wana match aller kendaki 4 buts à
na faveur à RDC match retour et qui Robeta Makuna 3-1 to gagner qui na biso kasi comment on a une équipe beta mais là qui na match aller système de jeu bandeko bazaki wana est-ce que tu vas espérer penser que I23 na un jour pas ko ça la paire relève il y a A prime topé A il y a Léopard A prime topé Léopard ko landana me beteli na bango ya match aller nanu oyo betamaki awa salaki et soukaki na score ya 4-1 mato no kotambi par rapport ya beteli ya G ne bandi bazo beta équipe na biso ya I23 bazana avenir ya malamu mingi bazo permettre biso malamu peut-être totalaki match wana ya aller donc tout le monde déjà qui a fini ezali kasi na bandeko bazo kobeta pena kitoko G eza normal bazo kobeta pena amour ya mboka donc par rapport ya G performance boye contre l'Algérie peut-être pas mukete oui to yebi ki mukete ça la coup pété na biso le bango équipe mukete na balle ça la raté et qui temps ko engager na ba compétition minene bongo aza sous mukete alors équipe na biso pena ya I23 bandeko na biso wana bana venir alors que c'est nini faut encadrer mais ça la malamu donc na niveau ya coaching na niveau ya management na niveau ya psychologie donc travailler bana surtout na côté mental parce que psychologie ya mutu nde jouaka donc baza pena na venir ya malamu donc j'ai na bango to beta kitoko bato kabola pe ndembo kitoko malamu kasi wana zaki match aller match retour et comment ki na mitema ya ko beta match retour esengele ke beta mokolo ya samedi ti vendredi to comme na ba réseaux sociaux to moni équipe eza nango kaka na niveau kaka ya aéroport nini nanu elekana ki faut to c'est pas nani gouvernement FECOFA tout le lingue pour tout moni ba joueur ba lali na aéroport ba risquer même na vie na bango Air Kassai to éviter et c'est Air Kassai à sala ba vol international Air Kassai to éviter que Air Kassai ça ba vol national awawa mais ba comité na niveau ya okende ko louer Air Kassai pour aimer ma ba joueur na mboka Algérie pour un match retour où il y a un mokolo ya samedi ba décoller 1h30 likolo tableau de bord est bloqué pilote a sali retour ya mbango bana batu balingi bakufa ton botal to ko zuna une information on a qui est crash linga ki salama boyembele on ndenge nini ndeko mukango non tambi moni biso de ba image bozo mona na bandi quoi ezaki na wana aéroport ba jouer bazolala balala ki libanda passe na motema malobe pa na tozo ozonga kaka pa ya ministre ya sport parce que bango nde bazali tata donc soki yo tata oza irresponsable na ndako no ezalaka na bulu yeke eza bongo donc mambu ya voyage ya déplacement ya équipe nationale to relancer mais vous ko loba pesi mingi yazo force na yazo focaliser na sport mais oza na foot oza foot oui eza foot mais azo focaliser na foot mais ata na désordre donc eloko ngo olingi yango et ce contraire moni mambo bo sala donc olingi eloko ngo mais olingi ko sesco ordre na kati pe eloko ngo olingi ti donc olingi eloko mais ordre na kati eloko ngo sala ngo te so e marché pe eloko e sala pe eloko te suko voyage déplacement équipe nationale donc gouvernement déjà botola yango na kati ya FECOFA donc responsabilité et ça sur la FECOFA te donc FECOFA esika wana azana na mbeba te parce que gouvernement sa botola makambo nyonso déplacement donc makambo tout logement équipe nationale ba prime na bango tout wana gouvernement soit ministère à sport donc papa na Serge Konde azali censé ya kozala mutu ya risque oyo komela ki bandeko na biso soki ba perdre ki vraiment soki ba kufa ki komela ki équipe ya Tanzanie na 2012 ne ba kufa na crash boso komela ki biso engeza est-ce que tant eloko zo lekela ngai Air Kassai hier ba vol toujours et ça la ba vol national local mais ce qu'on a aucun mois Air Kassai il ngaka se déplacer à Komati kuna na Algérie ndenge nini bana batu bazana ba famille ozo compter sur bango balinga bazala sacrifier pour rien telo to comprendre noko tambi et la mafia et l'autre comprendre mais pendant ce temps scénario wana mais ce qui pendant ce temps on a tout monde qui pena
ministre ya sport a belaki pe ba tour na stade de Martyrs ata 2 ou 3 fois pour na ko superviser le lenge kani conseil ya mboka fali poupa est-ce que ça qui na tango na ya ba été que si koyo équipe nationale ya I23 ça qui a toujours na aéroport donc ba tu vas comprendre que donc na 4 ans qui mafia pour que tu kokozwa air kasa et faire déplacer équipe et qui n'était na mboka Algérie mais bon ba bien avion na bimaka te libanda ya mboka mais boke kozwa yango te loko moda caché na se soki bon c'est moral la bana ya bandeko na biso wana ba léopard ya I23 na moni ba solo la kina bango ba renforcer bango moral qui est bon mata wana siko ba ko freter siko ezaki Congo Airways ni ki ko mema bango mais to moni ko tu pena sélectionnaire ya léopard nani mwana nani Sébastien ou accompagner qui même na équipe kuna comment na bango kuna est-ce que bazaki toujours na chance to rappeler ko to bandeko tango eloko wana salami fait ko fa akoma ki lettre pour ba pousse à match et beta maté mokolo samedi kasi et ya un jour après ou beta maki sur le kolo ya dimanche est-ce que ça risque était est-ce que fait ko nini soki kafa ndima ki eloko wana te responsabilité toujours de l'équipe sera na ngambo ya gouvernement nini zo na ngambo na bango parce que bango nde basala ki des autres pour besoin de quelque chose se rappeler biso match na biso wana Gabon peut salaka lettre pour zo ka pe difficulté à vol na niveau ya Espagne biso do boya biso do mona ngoko de la chance que les mêmes jours d'abord to beta malgré to polaka pe match mais to polaka pe match malgré pe to polaka pe match te choc wana retour wana mabenga ezo na kati ya gouvernement parce que ministre sport yenda ta responsable ya makambo nyos o eleki désolé no so leki pona bana wana donc baza batuma kutu bana wana baza non même les déplacements na bango ya vendredi wana ça qui déjà le roi d'attard déjà pour équipe comme déjà 48 heures même avant ko yeba terrain robeta na ngo ba conférence de presse ndenge sala mamebo balinga balungwa vendredi awawa na minuit pour samedi déjà ba koma déjà kuna oui zaki wapi oui zo zaki banda la pose wa bana do ba ko za oui ba yebi ke mundela ko ke na kati ngo ba zo oui pe batela mundele na bango ba kende de bazu oui ba yebi ke mundela na ko kende mundele ba du pa kufa te bazu yango mituna kaka ke Kasai Tongolais ne sait pas que Air Kasai bimarate l'espace aérien ne biso awawa asa la gaba vol car national kaka siko désordre mais ndenge nini ba ke ne prêter Air Kasai bimisa bandeko et que ne Algérie parce que na motema to rappeler bino ba match aller au Kenya 4 bis à 1 match retour et Kenya qui 3 bis à 1 en faveur de l'Algérie ndé sala qui était sur sangi si match aller na match retour ça il rôle à 4 5 bis à 4 au Zaki Malamoko que Algérie il faut accueillir éliminatoire ya CAN ya I23 match de barrage et Kobetama d'office Maroc à sa pays organisateur a ça déjà qualifié match et il y a 7 matchs et ça 14 équipes na 14 équipes wana oyo bakozala 7 pays ils ont réparti dans 7 groupes na 2 groupes 14 pays où ils ont qualifié pour na barrage wana ils ont RDC à kobeta contre Ghana donc nous les gars qui contre Algérie to kobeta contre Ghana Mali et kobeta contre Sénégal Afrique du Sud et kobeta contre République du Congo Égypte kobeta contre Zambie Nigeria kobeta contre Guinée Niger a kobeta contre Soudan Gabon kobeta contre Cameroun né 14 matchs au nous sommes 7 équipes aux la sélectionner plus y Maroc pays organisateur au la kola 8 né bango né monto bako beta édition ya CHAN ya I23 et kobeta manamboka ya Maroc to rappeler bino 4 demi-finalistes ya CHAN wana ya I23 né bakosala automatiquement qualifié na Jeux olympiques oyo na Paris na 2024 wana sali pona bande kona biso I23 to kosenga na gouvernement erreur oyo komaki na match Algérie bande ko ba sibir sous biloko wana te na match ya Ghana préparation et les malamu pour pousser biso toujours na qualification ya Maroc tata mokango mwana mboka Kebano to landi biso nyoso été absence na ye ozala plus ou moins 6 mois ko la choc au azui est-ce que ça coup dire pour na équipe nationale pour to rappeler les téléspectateurs ces derniers temps vraiment
aza titulaire na mwa match mwa mingi ya Fulham malobe pa na bino matondo noko tambi aza ndeko na biso esali d'abord passe regret mais ba medicien balandela bango po bakoka mpe ko remonter na choc wana mais koloba ke ezala difficile pour une équipe na biso te ezala passe pour une équipe na biso ka tu préparer ki mutu te ce qui te préparer mutu te o azali na succession ya rôle na ye surtout dans la biso na médiateur na biso dans la succession ya rôle na ye et ezala pas cité pour une équipe na biso parce que toi dans oyo à maintenir 6 mois ezebele 6 mois ezebele oui bien sûr kasi surtout dans la mutu o ça déjà remplaçant na ye valable donc il tourne na ye et ezala nango pe et comme on a na kati ya équipe donc na coach na biso Sébastien de Sabre a travaillé beaucoup plus si poste wana ya Kibano pour na ko bomatu wana pour to quoi na ba erreur que ya na ba match ezali à venir ba match ezali à venir oui ba match à makasi vraiment ozo senga vraiment équipe vous a soudé le to yebi ba départ neti ndakisa mo na mboka Dieu merci Mbokani oyo yekomi mwa pasi mingi po azonga lisusu na équipe nationale mwana mboka pe lisusu Yannick Bolas malgré na ba clair azana deuxième division lelo malgré ba baso beta na bango mais ekomi mwa pasi mingi to yebi pe Cédric Bakambo est ya ko revenir sur na décision na ya roya sur ko intégrer équipe nationale wana to yebite to ko la penza na batango wana personnel na bango donc bango mo ba ko décider na place na biso to ko décider na place na bango te bango de baza censé ko loba ko ya to akoya te 8e de finale bis. Il y a CAF Coupe de coopération africaine au début que 3 clubs congolais ont engagé kuna moko akatana ki na Ligue des Champions tout puissant Mazembe ndeye pa wapi akitaki to match à liboso tout puissant Mazembe ya betaki a na mboka Congo mokolo ya lede mercredi ya lede le 2 novembre 2022 na Lubumbashi na terrain na stade na ya tout puissant Mazembe. Et pas wapi tout pour ça Mazembe a gagné qui club ya Royal 2-0. Première but ezalaki marqué par Luzolo na 57e minute na penalty pe et Kalaba na toujours na deuxième mi-temps Kalaba ayaki kotia deuxième but. Wana tout pour ça Mazembe a betaki awa na mboka Congo mercredi ozoya ya le 9 ne ba ko beta match retour kuna na mboka ya Afrique du Sud. Kasi les deux clubs congolais oyo bazaki déjà banda e bandelina engagé na coupe ya confédération africaine CAF Derrick Motema Pembe abetaki na mboka Burundi na équipe ya Flambeau du Centre Derrick Motema Pembe apilaki bango to pe aganyaki équipe ya Flambeau du Centre par 2-0. Première but qui marqué par Baindula na 58e minute, deuxième but qui marqué par Mpiana Muzizi na 66e minute. Wana Derrick Motema Pembe et Sungi Bango ba consolider déjà avantage par rapport à match aller au Robeta Masusu une semaine après il y a mon mercredi kaka kuna na coupe ya confédération africaine CAF Saint-Éloi Lupopo o ya beta ki équipe a se fait club éliminer qui équipe ya Kadiogo ba kendaki 1-0 à faveur ya Saint-Éloi Lupombo to yebi pambate équipe ya Kadiogo azo beta te na Burkina Faso Rolande la suite insécurité o nanu mboka ezana yango asenga ki ba match ne nyoso ya catch abeta libanda nde bomona ki na ASV club abeta ki libanda babeta ki na Benin ne match retour ba ko beta awa na Kinshasa pe match na bango na Saint-Éloi Lupopo yale babeti pe sur libanda Saint-Éloi Lupopo a gagné ki bango par 1-0 bi ya Saint-Éloi Lupopo zaki marqué par Josué Kasema Yende Mutu na 55e minute ataki bi ya Saint-Éloi Lupopo. De Kongo entrée ya ba club congolais Misatu ba match aller et to rappeler ba téléspectateurs mokolo mercredi le 9 novembre 2022 tous à la penza et belé la stade de Martyrs pour un match retour il y a Saint-Éloi Lupopo na derrière Clémenté Mapembe Saint-Éloi Lupopo a robeta na club ya Kadioko na 15h. Le même jour, on a pu dans le même stade, Derrick Clémenté Mapembe a bêta match retour dans la Flambeau du Centre. On a tous à la penza et belé, Boya Pena et belé, tout le monde a supporté. Saint-Éloi Lupopo, on a bêta na 15h, Derrick Clémenté Mapembe a bêta na 18h. De Komukangu, entre les trucs, il y a 3 clubs congolais, enregistré ma victoire. Mais enregistré ma victoire, tout le club n'a pas bêta na bango championnat. Imanazaka na première journée Mazembe na 2 journées
le popo des journées mais le popo kutu fallait kuta beta match na époque no beta match aller na o kuta asengi na lina foot autorisation batika ya kende ko beta match ya a préférer ka beta ba match amical pour ko beta match na ya Coupe d'Afrique. Est-ce que ça pena ba signe moko ya malamu ko boya ka match ya championnat ko kende ko beta ba match amical pour ko s'engager ne baza engager na ba compétition africaine boy malobe pa na bina matondo noko tambi ya liboso na no sengo na mboka na biso tous les trois clubs ya mboka na biso bazali ba réalité ba victoire na ba moko na kati mi balé libanda ya mboka donc cela veut dire c'est la RDC qui gagne donc longo na mingi na équipe na biso kasi il y a pas si peu mawezali tant équipe na biso et boya ka ko performance na bango na kati ya championnat yango esalaka biso passe makasi komona équipe ya Lupopo azo boya match a préparer na ya betene ba match na amical OK yango pe ekesunga yebe pour na préparation parce que ko beta pe match ya championnat et ko sunga pe match performance to mo ba club na Real na semaine moko abeti championnat abeti coupe ya Espagne abeti Ligue des champions donc c'est toujours ça mais coup de sol ndi ba Real ba beta ba match amical pa mbaté ba bango beta ba match amical so ba na ba vacances ne peut pas mettre un match amical so côté na championnat match amical ko beta pour ça qui condamné à Lina Foot mais le Lina Foot a classé ba match et comme bango moko ba équipe yangwana eza ko senga Lina Foot asa faible auto nini équipe ngo ba lobo ya ba match ba match a bon et match akei na a sengi report dimi asa faible c'est que lobi pe imana pete nga ko senga ba kondima poso ka boya na kingo na singa kingo ko bakte ondima ki ya yebo yango boy point te yango ko mona ke Lina Foot fa la responsable tango classer équipe major ko beta match jour tel so ki a boy match wana faut déclarer faut faire la sanction faut sanctionner faut foutre ba amende donc PSF faut faire bis tout monde copier pe ba mboka pe le papa boy match vendredi mais ça qui na match mercredi après on beta match vendredi samedi à 8 vol accueilli pas beta match mercredi à l'aider mais à boy match à vendredi tala siko Lina Foot passe ya mboka na biso nde yango bango tous les trois clubs oui coup de chapeau pas wapi déjà babani déjà par rapport à match retour au DCMP na Saint-Oula le papa beta les mêmes jours na même stade ni ne kosenga na ba supporters te ba supporters baya ebele ba supporter ki na parce que bazali ba 13e joueur to ba 12e joueur na kati ya match parce que bango ba ça wana pour soutenir ba club na bango ko pesa motivation supporter a joué un rôle marquant tant équipe est beta supporter a ça azo yemba azo kumisa et peut jouer force alors to sengi bango boya ebele bo soutenir l'équipe parce que ça RDC to beta donc on la tege on a fanatique ya vita ya imana match le pour na kota tete to kota match to soutenir l'équipe na biso ba kende liboso parce que ne ba ça ba beta bongo da ba performance na bango effort personnel parce que na ba championnat na biso ba toujours na ba moins les efforts na carte championnat soki nani mazemba ko beta libanda direct to sing na babino bande ko boya penze belé mokolo wana oyo to soutenir Saint-Oula le popo na 15h na 18h to soutenir direct club motema pembe to sala penza ebelé na stade par rapport ya match retour Saint-Oula le popo est-ce que ça a capacité to moni club oyo ya Kadioko par rapport à Betel nae awa on a fait club au bakana qui même tina tiro bi est-ce que c'est le Saint-Oula le popo facile qu'on la par rapport à match aller malgré un avantage un bi ou a marqué pe na libanda mboka ingeta yango to senga na le popo na coach ya le popo avantage wana ya un bid d'avance et les sa bango te donc esengo e mabango na on va considérer le rôle 0-0 alors bakende avec toute sérénité ko considérer adversaire donc on minimise adversaire parce que Kadioko équipe Kadioko équipe mo makasi tout le monde qui a una ASV club malgré so beta en dehors il y a public mais il faut te rappeler mais so beta donc tout le monde qui a una ASV club a des difficultés de gagner équipe wana alors il a été participer na Kadioko le quoi poli 1-0 match retour gagné ça la paix d'exploit té que c'est ce qu'on le propos tous à la peine considérer adversaire na yo ba geste technique no bazaki na match aller ba lakini wana faut coach à revoir yango et bandela maté pour l'équipe
et sur qualification na match na 4e de finale ou quart de finale. Et au Samala moso to moni ba club congolais nyonso surtout les 4 ba accéder na phase de groupe au Sala Penza kitoko maka. Derrick le Motema Pembe. Moi tant pena mesani biso na ba victoire libanda. Mais na stade de Martyrs ça na difficulté. Tout le monde a moi surtout quand on a match na 16e de finale awa Kopola na nenga pola ki na libanda. Retour tango gagné à 2-0 match retour ba de belé ba bande ko banga surtout a beta ki stade zaki a match zaki en huis clos ko landela ba sanction zaki nango vis-à-vis ya CAF. Est-ce que derrière Motema Pembe azana ba chance ya kozala qualifier liboso ya public na ye na mokolo mercredi na match retour contre Famblo du centre ou ya Burundi. Ingeta za capable de se qualifier parce que so gigaka ne do ko lo bana lo popo so kaka bo négliger match té vous êtes capable de gagner pour se qualifier parce que début d'avance wana eko sa biso pété eko sa bango pété eko sa imanate donc imanata capable de faire la plus début au gagner à ça nango d'avance ça capable de faire la plus à gagner peut 2 3 4 pourquoi pas 5 alors so ka kande tout ba considérer ba match na bango ba tie yango pena en épreuve ba sali pena effort pour se qualifier ba ko se qualifier et ça na impossibilité na katia équipe na Imana. Sport ezalaka 3 résultats, victoire, défaite na nil. Donc là tu vois qui victoire na Ibanda, toujours après qu'on espérer que na match retour ça mokolo mercredi le 9 novembre 2022 boya penza belé Derrick le Motema Pembe le ngona sentula bango pe bakozala qualifié. Tout puissant Mazembe. Tomoni a utaki na Ligue des Champions. Akiti ko beta 8e de finale bis na ba club qui déjà engagé dans la Ligue des Champions et dans la Coupe de la Confédération africaine mais sikoyo départ ya coach ba ça l'appel na mona mboka pa film yo ye longo na andi futila bango ni mutu bazo bunda na minute oyo équipe est-ce que tout puissant Mazembe to ko espérer na qualification na ye ko landela ninga betelela ki na match retour contre Royal. Pourquoi pas pour Libanda pour la unité ça la qualifier parce que ça équipe ya moka na biso to ko pesa lisuma na Mazembe pourquoi donc félicitations na mwana mboka pa film yayo parce que ko kota na mbala moko akoti na victoire félicitations na ngambu na ye biso to moni l'équipe na biso to senga mingi bana mboka fo basalaka pour na ba bien c'est comme ça l'équipe en bien et pour comment on attend aye azongisi Rashford kala ba komoni kala ba pe faut mona que moi temps ko beta pe na bi ataka pe bi pe sous-souté mais na match wana européen équipe victoire cela veut dire coach peut à travers pe moral ba joueur comment on a été coach azala te joueur au bout donc et ça li pena bien pour mona mboka pamphile meyayo ndenge a gagné ki match wana et bon que senga nem na yepe ap ça sous be fort pour na libanda na match retour basa la qualifier malgré basa koyi basa qui basa repêcher et ni ko lo baté que basa faible donc il va améliorer façon d'abord ko jouer ba ko se qualifier pourquoi pas ba comme petit na finale basa pe coupe yango ya confédération. Pourquoi pas les 3 clubs congolais engagés dans la Coupe de la Confédération africaine CAF bango wana misatu to zape na moko zape na Ligue des Champions la CAF ya Ligue des Champions ASV Club biso to limité to zala ba prophète ya malheur biso pe to zape batute oyo to ko vanda to lo bakaka mabe avantage eza na mutu oyo vous avez un match où déjà il y a Tala. ASV Club, Asa Club de l'indépendance. Moto alobango motinda mi ya tata mokeli. Motinda mi ya nzambe epa ya bayindo. Fumukusu ke muzala pana na Angola. Approcha club wana. Atalisa bango nini ve club ezali ko représenter na mboka na biso Congo. Soki na bosanité en janvier 2013 mokonzi ya banganga nguza fumukusu ke muzala pana na Angola zaki na masolo ba diriger ASV Club na stade Tata Raphaël aketi musika na mboka oyo mutaloba ete l'équipe ya ba Maghreb na période oyo yo bakoki ko gagner ASV Club té et ça fumukusu na mboka oyo mutaloba ke
V Club nenga za bonga na nganga moko te kopesa Vita Coupe d'Afrique eza Fumukusu. Vita a raté 2 coupes. La Ligue des Champions, la Confédération africaine CAF. La 2014, au période de Fumukusu ba ke ba club ya ba grève na période ba ko gagner Vita te. Monsieur le bon, tu comment son le kota à Lobango ba supporter ba dirigeant ASV Club na tango wana. Ba yebi yango. Pe ça là était Vita Kenda tin na finale la Ligue des Champions. Vita rata coupe na polate. Awa, 2 buts partout, match retour, 1 but partout. Ba club oh nyo so bibi ke ba club makasi ya Tunisie, ya Égypte, ya Maroc Vita gagna bango. Ba gagna Vita te na 2014. Fumukusu kia muzala pana na ngola mutaloba yango. Tango ba komi na finale ya 2014 ba ke pa mutali boka. Fuma bite biso za ngangate. Biso za peka te mutu zolo ba makamba Vita pona sentiment na biso za likambo biso do mona ki tozo talisa nde Vita. Soki ba yoki malamu. Soki ba bona bango koyoka, conséquence ko zalaka ya bango moko. Vita tsaki matoi mangongi. To longwa na 2014. Fumukusu ya ko loba ke période mona mboka Florent Ibenge. Période ya mwana mbo ya général président général a mis tango fort na Nelson Konk eza période o Vita alingaka enregistrer ba coupe alingaka tika na histoire ya kati ya ASV Club bokomona na histoire ya Vita eza na dirigeant moko te na président moko te awumela lokola tango fort bokomona na histoire ya ASV Club bokomona eza na coach moko te awumela lokola Florent Ibenge na histoire ya ASV Club bokomona te eza na gardien de but moko te awumela lokola Nelson Konk. Fumukusu mutalimbola babiloko na kasi baboyaka na bango koyoka. Fumukusu to ba komi na 2018 Vita lisusu na finale. A rappelé pas confrère na biso ya Eko ASV Club. Ayamba Fumukusu na émission na ye Fumukusu a lobby soki naza diabulu naza nganga naza ndoki. Kasi sengeli bo sepela na kindoki nanga po kindoki nanga zolokela bino bolamu. Bino bonika ka bato boke ndoko kosa bino ezana nganga moko te ko pesa Vita coupe. Bataki matoi mangongi. Vita suka ki wapi. Pona ni tozo sala ba rappel oyo. Po Vita koti quart de finale. Et si ka makambo ko banda. Et si ka kokuta na équipe pe makasi be mingi be équipe ba championnat fo ba championnat na biso le lozana 16 ça qui 8e so 9e. Le leur okuta na ba club ils beta eza na top ba championnat ba za ba premier ba deuxième ba troisième ba club on eza na ba mbongo somba ka pena ba joueur professionnel ba semi professionnel tous meka ko interpeller ASV Club mama Bestine Kazadi et c'est que président tango fort akoyaki bino po ko luka bokweya mususu to ko loba o ne ko tambi ozolo ba bongo ndenge nini Vita zo ka ba lina fu te lina fu eza ba coupe na biso awawa to zo la coupe d'Afrique Coupe d'Afrique de Zolobela. Tango ngo yango yo. Fumukusu ba lobaka ba makambo ezo lokola ba je mezo kenda ko kangaka mboka ezo kenda ko lelisa batu. Dans les mêmes années oyo. Toujours préparer éliminatoire ya Coupe du monde Qatar 2022. 250 nganga gouvernement mboke mobilisé pour na match à Maroc. Fumukusu akenda ma solo 2 mois avant na ministre sport. Batina mi nzambe baye baka bango bongo abisi ministre eza na nganga moko te ko pesa Léopard qualification Coupe du monde. Ministre mona ki ba aventure po to zwaka kata mo elembande ko na régime sunga sota na elemana po esunga bande ko Vita nanu ba bandi ko beta te quart de finale po ba mizula déjà mayele baye ba sikani to ali ko kende bililo bande ko bonga ba proposer bino botala oyo na janvier ce qui n'a bossé entre le 22 et le 23 janvier 2022 Fumukusu le bossé ministre Serge Konde azo ebisaye eloko nini bakoki ko sala pour Léopard azala qualifié na mondial ya Qatar 2022 mais ministre Matoi Mangongi ba préféré que nous mobiliser banganga 250 nganga wana mona mboka François Kabila mutazolo ba yango na passe na motema mbongo boni bima. Mais l'autre mouké kaka mutizo kanga équipe nationale et l'autre mouké pe mutizo kanga ASV Club. Pour pesa bo sosoli pa bande ko ASV Club. Bolanda élément o ne boko comprendre nani aza ne sonyanzila nani aza Fumukusu
Pour na nini pe na eleko ba télémisie aya côté ya biso ba makambo oyo. Ya solo penza to sangani na mokolo ya lelo ba sport nyonso. Mokolo yango ezalaki mokolo ya esengo. Ndeko na biso journaliste Papa Kabala mwana Mbuya tambolaka na ba ndeko amuti kolobela biso mayeba lobeli biso. Kasi biso tokoloba mingi ete sa letondi te lelo Congo Zaire ya lobi. Congo asepelaki na 68, Zaire asepeli na 74, kasi te lelo yo bana o babotami lelo gloire oyo ezalaka ezali susu te. Na badiscipline nyonso na période moko bana oyo baza lelo bayebi lisusu bamamba chako te, bayebi lisusu ba César Sinda te, bakelekele lituka champion du monde na milour na catch, mamba chako champion d'Afrique na poids léger na boxe, babelchika monochika ebele totanga te l'équipe na biso ya basket ezwa coupe d'Afrique ebele. Mais histoire ezalaka facilement effacée par na biso toliaka kaka nguba ya sika bo ya kala tokwa menzoka nguba kokauka nde balonaka ule ya mai kasi ya kokauka nde okolona. Mboka oyo eza na histoire te eza ya kokufa mpo boloni wapi boko imite bakulutu na bino oyo babetaki bino nde boza koparacheve œuvre na bango na continuité epuis bozokende koameliore yango nde kosala oyo bokozala lobi to oyo tozalaki lobi oyo tosalaki nde ya lelo ekopesa biso lolenge ya lelo oyo tokosala lelo nde lolenge ya lobi. Toza na bapapa na biso bazwaka coupe d'Afrique bake kobeta mbala ya yango ekipe ya bayinde ekende kobeta coupe du monde. Depuis bazonga lelo tokoti na 48e année bientôt 50 ans Congo azwaka lisusu coupe d'Afrique te babwaka bango histoire evunga lelo kala te toyi tokende mpo tobeta coupe du monde. Mais biso tokoloba eloko moko ntango tosangani boye tolingi tokende kobeta coupe du monde elikya toza nango tolobi tokozwa mpe tosala mpo tozwa coupe. Mais nini esali ke 48 ans tozwaka na biso yango te même coupe d'Afrique tozozwa te? Est-ce que tozotraite cause? Soki totraite cause te mais fait kose reproduire mpo na nini tozwi banganga tozwi bapaster tozwi baentraîneur ya makasi tozwi bajoueur ya makasi tosali nyonso mais tokendeke kaka échec mpo na nini eza na cause oyo ezali traité te. Une faute avouée est à moitié pardonnée, oui, mais une faute réparée est totalement effacée. Voilà. Papa Kabala lobi makambo ya bambongo. Mais nyongo ya bancien léopard, bancien champion d'Afrique, ba représentant ya léopard na coupe du monde. Avance na bango ezalaki 800 000 Deutschmark bazwa mbongo wana te. Mbongo na bango ya participation na coupe d'Afrique bazwa te. Mbongo ya opération léopard mpo na kombo na bango bazwa te. Eloko moko esalemi te. Bapesi bango eloko te. Est-ce que kolela na bango pasi na bango ekokanga bana te? Ekokanga. Donc soki tokorepare eloko wana te biso tozolobela yango na kati ya conseil kotala makambo ya molimo mpo biso bino banso mpe basusu boyebi biso tolobelaka bokoko eza kisi te kasi eza bonzambe mpona bato bazolela bino bozoluka bosepela me bazolela mpona bino mabota oyo nyonso bamosusu mpe bakufi bazolela
nzoka bato babotelaka bango bataba na bango na biloko na bango bana oso bazwi lisusu ku bakoya kobotola biso lisusu biloko bango mpe bango bazolela mbongo na biso bakofuta yango te me ndenge nini ata kutu babengaka balobi tolonga biso tolobi bokolonga ndenge nini bino moko baklase ya bana bozofuta te bomoi na bino pasi mbongo na bino ekangami na nyongo me so bafuti nyongo te nyongo wana nde ekangi mboka moni donc tokozala molai te kisi ya nyongo futa yango soki mabota oyo basepeli na badiscipline nyonso soki basepeli bapamboli génération ya lelo nzela efungwami tanke bokotika mitema na bango elelaka kaka nakopesa likambo moko mokolo mosusu papa ndongala abengi biso en plein match leopard azobeta alobi mokusu bolimbisi parceke bana lelo bakoka koganye te ngai na bitata eske ngami nakanga bango ngai te me eloko ekangi bango kaka yo ndenge ozoloba wana ke baganye sikoyo yo moko minerval ya bana ofuti te ndako mpe mbango sonalo kaka kolela noka wana nga mpasi ya koli mbango milimo olenge kokanga bana moye batia babi balonga eza libaku malamu représentant le chef de l'État, son excellence, ministre de la sport. Tout réparer sport dans biso. Comment dit témoignage bapé si biso bomoni que le président Mobutu de temps amoni ba sécurité ba kateli esali. Alors dit tout ça là a bien ici ba meilleur joueur. Pe alors le Congo ya Lyon a Messi Léopard. A bien ici roi Pelé meilleur joueur du monde. Voilà. Aye Aba. Alors, il y a un joueur de Léopard. Il y a un joueur à cause de la VO. Papa contre Léopard, contre Santos. Et contre Freddy Moulongo. Atanga Santos, atanga Pelé à Kocha Bité, jusqu'à ce qu'il y ait un bouka. À Bouki. Freddy Moulongo. D'accord, Kocha Bité. Parce que là, on a mis sur le dos, il y a un masolo. Papa Salo, on est canadien. Moutoye billet. Est-ce que vous avez une histoire qui a imité beaucoup de gens match à Chelsea, ceux qui banani, donc on va imiter l'autre est la qualité à avoir, vous allez compéter la motivation, pour faire tout na bango, bakulutu, bino pour vous allez pour ça oui. Oui. Ba meilleur joueur bazala kiawa. Oyo bana ba ko imiter. Ceux qui bana ba imiter ba bimisi ba qualité wana. Histoire effacée, mboka ekufi. Muke boteki joueur na poto. Muke boteki ba joueur. Mais ba qualité bozoteka na poto ezokele ko gagner c'est bango biso totika na kabiko. Bana na tamba ko ya cohésion za pété alors que biso a bazali ko beta ko gagner 68 ti ba beti 74 ba yebali bango bacho. Et là, votre son excellence, occasion et avoir. Le point là-bas, la mission va être de la Coupe du Monde. Ça, c'est la qualification à la Coupe du Monde pour battre. Ils sont donnés un remède. Remède des alliés, tout réparer, Banyongouana. Tout foutre à Banyongouana. L'État vous a mis $100,000. masolo mosusu tokobetela boye te kasi bamabota nyonso ezali awa soki ministère akovanda ekoyoka baposa na bango nyonso balukela yango balolenge oyo ekoki kopermettre ke bana na biso bafungwama mabota epambola bana wana mpo bakende babwakela bango mokako swa mpo bakende koganye. Mais ce qui est tokoloba te wana zoloba ne makamba bokoko eza kisi excellence bokoko eza kisi te o défi eloko ya mutu soko futi te nyongwane kobanda kolanda yo soki oui ekolanda yo soko futi yango tata bana na yo
chaque mapota oyo bakobanda kolelaka kaka Congo ekozala Congo ya libabe na bakuku. Mais soki bango basepeli mitema na bango efungwami mwana kende osala na nzela oleka motuka etuta yo te ozwa likama te mais eza bonzambe mwana mpa kokende na mapamboli mais soki mwana epa etikali balobi na ekende totala yokanga tata na yo katisa nzela me mwana na bakotuta eza kisi te eza bonzambe. Donc excellence matondo mingi tozoloba batante bakongolais biso baso po tolingaka mboka na biso po tolingaka sport na biso oyo mpe bino boza korepresente bosolola na chef de l'état mpo na nini te mpe na baréunion botia likambo ya baléopard mpe basportif na mesa to traité dossier wana bakongolais basepela po bamonana lukupu te bakupe banda mpe koya bazongisa biso Congo pour les alaki Zaïre et terroriser Afrique, monde ebangi yango pour la limiter toujours les salons na bilenge wana pour réparer les kosura motuka ete kofuta nyongo nde omikangoli tosupele ndeko mokango bandeko bamoni nini bilili biso tolingi tozala ba prophète ya malheur toza pe ba prophète ya malheur te tozobelela kaka po souci eza tomona lelo avec les pas wa coupe émission comme na soka bandeko tozosene so tozobelama na soka émission na biso nini okoki kotalisa bandeko ya ASV Club na moins 30 secondes matondo mingi noko tambi na mois ya muke donc toza ba prophète ya malheur te bolobi tolingi vite pe équipe eza équipe mboka na biso mais tolingi ande bolamu na bango parce que ne sonya nzila bazali mukokoli ya bayindo bango nde bayebi oyo esengeli mpona biso bayindo po tomona pole même na sport na biso yango komona tokangaki bana bango balobaki mokolo ozalaki na mbanza ngungu esika obeteli baku babosanaka yango te mais c'est comme si ASV Club azobosa esika obeteli libaku abosani moto alaka ki bakipe ya bamagreb bakoki kogani te mpe omoni yango ingeta donc babosana te esika obetelaki libaku faut que tu reconnaissance esika na pona kosala makambo malamu parce que so oyebi esika na betaki libaku tant ozoya deuxième tour okoyeba ndeni misukaka na sebwe po obeta so libaku te esika wana matondo mingi na bino ba téléspectateurs ne total sibino tozana biso ba prophète ya malheur te zaka tozonga tosonga ba équipe na biso FC Renaissance na mikolo zali koya tozo lukana ba information po to ko kolobela total sabana mboka nini zo marché te na équipe wana bandeko ASV Club toza contre équipe te bilili yango na bomoni fumukusu azape nganga te musoko loba seka za nganga ko travailler pe biso be match te aza nganga te azotali sakaka oyo yeba talise na molimo nini représentera ASV Club Léopard pe nini représentera bango po na ni pe bazanga ba coupe so bazanga ba coupe eza po ba diriger bazo kamba Léopard donc loba ministre ba sport bayaka ba yoka kate bomoni bilili pe bas président o bayaka ko kamba ASV Club bango pe bayoka na bango pete yango biso lokwa to yebi ete ndenge ni makambo ekene kosukela yango to bandi ko belela avant to lingite ke vita longa poto fana na plateau ba boyoki boyoka kite biso longa ni boyoka nde po vita koma pe musika asepelisa pe ba avec libenyoso nazalaki nga moko te na plateau ndeko tambiko ka tozalaki na ndeko mokango oto kabola ki na makanisi pona ko sosolisa bino bandeko na mokolo mo lelo na nzela talatala tozalaki pe na ndeko na biso mbala obasongaki biso po bilili ekomela bino na ndako pe na réalisation to pe montage tozalaki na ndeko na biso Ntimba chef kimia ya tata mokeli balongo na bakoko ezana bino tokutani na bamanaka oyo alikoya